Président burundais Evariste Ndayishimiye azali déjà à Kinshasa uta mokolo lobby kutu lelo bazalaki na tête à tête na homologue na congolais président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sikapi ba signé ba contrat ndenge na ndenge côté commerce, transport et sécurité pour na kosunga les deux pays oyo ba évoluer ensemble. Moratoire moko epesami ya une semaine na ba conducteur nyonso ya ville ya Kinshasa et Sikapi batikeli bango moi temps oyo ko permettre na bango ba kangisa mbongo pour na ba se régulariser na mibeko ya nzela, c'est-à-dire ba somba ba papier na bango ba autorisation de transport pe bongo na bongo. Quelques chauffeurs autochtone na bango pe mokolo lelo ba réagissaki sur décision oyo pona kolobake ezali décision moko bazui yango mbangu pe batikeli bango tam mingi te pona kobongama bokolanda yango na édition ya mokolo ya lelo. Lisusu na likambo etali liwa ya cardinal Mosengo bakonzi ya hôtel de ville bapesi esika moko oyo ko permettre na famille ba connaissance pe ba Christo oyo nyonso ya catholique bakoki kokende pona ko rendre ba dernier hommage pe ko se recueillir ko sala lokola matanga en attendant ko zela nzoto ya mowei ekoma awa na Kinshasa wana quelques sujets oyo to ko développer na édition ya mokolo ya lelo KNB News édition ya mardi 13 juillet 2021 oyo nazali na plaisir pe esengo mingi ya ko présenter bino yango pe na souhaiter bino olandi malamu. Quelques DG ya entreprise publique ba uti bongo kozala suspendu na ba ministère ya tutelle na bango ezali bongo Patrice Kitebio ezali DG ya FPI PCA DG PDGA ya OCC bango pe bazali suspendu na ministre na bango ya commerce Jean-Lucien Boussa pe côté ya OGFREM DG na yango pe Patience Saiba yepe azali suspendu na ministre ya transport Chéribin Okende ba détail ya ba élément oyo nyonso sur suspension na bango tokozongela yango na ba édition na biso oyo ezali koya pona ko bisa bino nini esali ete ba DG oyo ba zala suspendu nalobaki yango na ebandeli président burundais Evariste Ndayishimiye azali déjà à Kinshasa uta mokolo ya lobi pe lelo azalaki na tête à tête na homologue na congolais président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo isika pi bazwaki 2 heures du temps ya masolo pe na suka na yango basalaki point de presse pona kotalisa na ba congolais nyonso nini nde elobami kuna reportage awa Merveille Mobende. L'invitation ya chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République ya Burundi Evariste Ndayishimiye a effectué une visite d'État il y a 3 jours na RDC du 12 au 14 juillet 2021 na arrivé na ye na aéroport international ya Njili na délégation ya makasi ya haut niveau oyo azalaki nango ayambamaki bongo na chef ya gouvernement congolais Premier ministre Jean-Michel Samalukonde peut accompagner na autorité congolais Moussousou. Visite d'État à président burundais Oyo et s'inscrire na ligne droite et à matérialisation et à volonté à deux chefs d'État pour renforcer davantage ba excellente relation d'amitié pays à coopération aux liés ba peuple ya RDC pays à Burundi pays sous coexistence pacifique entre ba peuples respectifs. Chef d'État congolais pays à Burundi bakutana ki tête à tête ba dirigeant qui ba entretien la question d'intérêt commun à niveau bilatéral, régional, continental et international. Ba procéder qui l'évolution ya coopération ya bamboka o mibale pour na ko relever ba faible projet ba chef de l'État o mibale ba sola ki makambo ebele notamment na ba projet d'autres secrétaires sur ba frontière commune RDC na Burundi pour ba partage à la frontière terrestre pe lacustre na niveau ya sud Kivu. Président ya RDCP à Burundi ba analyser qui ba voie pe moyen ya ko mener ba projet visant ya ko améliorer libre circulation ya ba bien pe ba service pour la meilleure qualité ya vie à peuple respectif na ba sujet ya relation bilatérale. Président ya RDCP ya Burundi ba sounyaki ba projet ya ko réaliser ba projet ya reconstruction ya ba pont na Sud Kivu na Sibitoke na rivière ya Ruzizi on a ko permettre na échanges commerciaux ya ba piéton pe ya ba véhicule to
noter que président ya Burundi Evariste Ndayishimiye akomaki mokolo ya lobi pe akozonga mokolo ya mercredi selon programme officiel initial. Kinshasa et l'équipe partout. Moratoire moko ya une semaine epesami na ba conducteur nyonso ya République démocratique du Congo o bazali ko sala na secteur ya transport en commun. Donc ça dit mikolo oyo nyonso pendant une semaine bandeko oyo bakozala déranger te roulage ou jana tika bango basala musala na nenga kimia ba kondi batikeli bango une semaine oyo ba réunir mbongo po ba se régulariser na mikanda nyonso oyo etali nzela. Awa reportage ezali Peggy Ilunga na Merveille Mobende. Simaya grave pépasse à transport aux acquis constaté lundi 12 juillet na Tongo hôtel de ville à Kinshasa et yambaki ba délégation ya ba chauffeur pour nakoyoka ba désirata na bango kasi Simaya réunion yango manibeko ekweyaki quelques décisions ezomaki entre autres courtoisie routière il y a une semaine où ils qui décrété na Kinshasa wuta lundi 12 juillet na pokwa annonce yango et salemaki na commissaire provincial ya Kinshasa Général Silvano Kasongo au cours d'intervention moko o apsalaki na ba média en République démocratique du Congo. Décision yango intervenir si ma réunion de sécurité à ville o ezalaki convoqué na vice premier ministre de l'Intérieur. Après grève, il y a un chauffeur taxi à Kinshasa o basalaki pour na dénoncer tracasserie routière. Et c'est que si ma réunion yango commission moko ezalaki instituée o bako vendre autour il y a une même table tous les deux parties prenantes pour la cause de disposition il y a qu'on garantir pe bonne entente na o etali masoué anzela situation yango est créé qui sérieux problème de déplacement et ba milliers de personnes oh yo bazalaki mal à l'aise pour na ko rejoindre ba différents liens na bango ya activité mingi pour na ko koma na centre ville ezalaki sérieux problème kasi sima ya mitindo o ekwesami na ba autorité et là qui se pète que ba chauffeur ba kosala nyonso balingi ba policier ba kozala wana na nzela pour na kotia ordre kasi nyonso et kotambola malamu pour courtoisie routière ezala entre la police routière pe na ba chauffeur o basalaka mosala na bango na ville province à Kinshasa enfin que population ya ville province à Kinshasa ba se déplacer na kimia pe ba komba na balio na bango ya mosala na kimia nyonso. Kinshasa et l'équipe partout. Calmer tout le monde. Quelques chauffeurs ya ville ya Kinshasa oyo tukutana na bango kaka na dossier oyo ba sepe na décision oyo te selon bango ezali mukuse temps oyo ba pesi ya une semaine ezali mukie makasi fallait pas baxela bango tempo et permettre na bango bakangisa mbongo pe basomba mikanda oyo awa boye bazali na micro ya Peggy Ilunga pona kotalisa mécontent na bango Hollande pona l'état de tout ça l'état oya le pona ba chauffeur de tout ça ainsi que ne de zalaki wana ka série trop net boye na ko mo vanda boye. Pourquoi que camion peut pas à la bouée, la Congo peut la camion à la bouée. Boye pas si tu es comment. Il y a moi que l'État n'a le but qui a application une semaine tout ça fait me deux quoi. On va patron a biso de baeba. Pour ça la camion est à biso va chauffeur, tu es à patron. Patron montant a biso à Zambongo, a banani au koya ko sala. Et nous on est besoin mala montant mala pas à la mikanda nous tout à la complet. Pour nous on va biso va chauffeur ya moi. Pour grave la vie de sala que mon avait bande ko bimaité ba mon avait passé. Et ça la vie biso de passé. Le côté la biso de rabande ko bakenda côté ka. Pas c'est l'équipe. Ya va c'est l'équipe malade. Ne présent va ujana ba l'équipe tout. Côté wala ba pime, côté na ba pépette, ba dimner biso ba ujana la balongo la biso ba ujana wana. Ba tika la biso PC balongo la ujana, ba tika PC ne to zaki na kala. Ani leta ay biso biso de so mikanda. Biso ne zo zala na de sko ta kasei et les gars du makasi. Donc voilà, tout ça dit des faut de ça la greffe. Donc baja ba koma ebele na nzela nzela to ko ata moi ko ta tanga ate ba service élégué ebele ba ko su musala ba ba sala isuti ba ko su ba kanga ate isuti donc ko mo ka mutu ne ba uti so wapi permis civil akani la serveur ko taba la serveur ba ko ba push ko to ba mbongo donc comprendre que ça su musala bien te na seni l'état merci kaka na to ça l'effort de so mikanda to ça effort de so mikanda mais ba ka fonctionner ba to ba panza mutage ba on va là dans la gilana vous ne pouvez pas travailler
te baroulage basamusa bango basamusa kitoko koleka bapeser na nzela banzela malongo eza te ambouteillage partout banzela bakuma badokima mbongo baotyaka mbongo ezokende kote okende bango te na 5 000 eza abongisa nde banzela nzela eza te agent leta bakoma bango motu nyonso akomaneka agent leta biro de donki sala ete makoma okamaneka reserve ujana na nzela so balongo toyebi nde kosala bamotola so akangi yo amotoli nyonso ati ata reserve wana safa te mbongo te te tama nde ya 200 000 mbongo toyebi te kitase eza te bakozela kitase te toyebi te mbongo ngokenda wana okano leta zi toboyi te eloko mo toyoloba eza boye baeza baujana eza babiyede baotya biso mal à l'aise na autorisation de transport baza na tracasserie na ndenge moko ya kosakana te lelo omona transport ezomata mi mpo à travers ya banani ya bato ya transport babiyede na baujana bazotya biso mal à l'aise okangi receveur okangi mituka na ye olememe na biro otomise na nzela osisieka ya biro nyonso okomaka banatekamisa 200 000 ya amande 200 000 wana mbongo yango ekendaka na gouvernement ou ekendaka bapoche ya bato babi kosomba document toboyitame bazana biso nano bazana biso na décision ya likambo ya baautorisation de transport babiro de na baujana c'est tout dolwane eza vraiment mwa mokie bale batyata mwa dele moko mwa élargi oke tobongisa oyo bango baza nango bosenga sikoyo kokokisa badocument entre temps problème mosusu eza boye kokokisa document mobutu atikaka biso na badocument mwe parce que basoda bafutaka transport te soki biso tokokisa badocument nyonso estce bango bakokokisa mpe transport na biso normal ndenge motu nyonso afuta le problème eza yango wana mais tosomba autorisation likambo offre de prix nde baoloba mpona 1000 francs eloko nga na nango mposa nalobela mpona 1000 francs 1000 francs nezowuta mpona nini chemin toza nango eza kaka moko alors na 500 francs tobetaka 7 tour alors na 7 tour wana ekoka su te tokoma kosalaka 4 tour de gimbateke ezambi so na 4 tour wana esengaka fo 1000 francs ezala pour que biso mpe na bapatron bamonte ya basalaire baversement batya eza epe élargi ba 90 000 ba 85 000 esenga ndenge leta asala sensibilisation d'abord na bapatron parce que offre de prix ezobanda mpa bapatron versement koma cher na ntanga mobutu toyaka na 4 dek donc 4 dek eyaka kwa versement na 4 tour 2 tour etikaka mpo na carburant na mwa mbwengi sikoyo soki otie nde tokomosalaka 4 tour na bambouteillage na kati yango namoni ke soki bakoloba ndenge wana bameka kobongisa mpona 1000 francs eza na dérangement te là aussi tokolongola demi terrain tonokende gimbatseke ve exame direct na sense eza pratique même possible na nzela moko eloko toseka na leta ameka kosala baroute secondaire parce que toaka na chemin moko fa comprendre biso tobetaka kaka 4 tours c'est parle ngana totya tarification na 1000 francs parce que na 500 po tokokisa 98 000 ya versement eza pasi chapiteau ya gb9 ya shoprite nde ezali choisi lokola esika oyo ya recueillement ya matanga ya son éminence Laurent Mosengo Passinia en entendant corps na ye ekoma awa na Kinshasa merveille mobende pe Naomi Mpila bapesi so ba détail. Si ma concertation entre famille ya cardinal Laurent Mosengo Passinia, église catholique na gouvernement congolais représenté dans tête de ville à Kinshasa, lieu où ils allaient choisi pour na recueillement, ils allaient bon au chapiteau à GB, na concession où ils allaient abriter supermarché Shoprite na avenue Oya na GB. Hôtel de ville ya Kinshasa na nzela ya communiqué moko arondaki public mokolo ya lundi 12 juillet 2021 a rappelé que chapiteau est mis à disposition et ba membres ya famille ba amis pe ba connaissance pour na ko permettre bango ba se recueillir à partir ya mardi 13 juillet 2021 ya lelo de 8h à 20h qui n'ont arrivé na Kinshasa. Il y a depuis monté archevêque émérite le cardinal Laurent Mosengo Passinia peut recueillir en selon communiqué et signaler ça les strict au respect à ba geste barrière. Hôtel de ville à Kinshasa a annoncé les sous arrivés na Kinshasa. Il y a depuis monté archevêque émérite na Kinshasa Laurent Mosengo Passinia
et kosalema mokolo ya lundi 19 juillet 2021 selon ndenge bayokani na famille pe église catholique. Hôtel de ville à Kinshasa et longo l'église catholique entamé déjà ba processus ya construction ya cavo oyo ko recevoir corps sans vie ya prédécesseur ya Fridolin Ambongo na cathédrale Notre-Dame du Congo wapi akopema éternellement. Matanga oyo ezali kosalema na méditation pe na ba prière ndenge cardinal Fridolin Ambongo asengaki na ba chrétien catholique nyonso ba se concentrer na prière parce que ezali tango ya méditation mais au-delà ya nyonso ezali loba ya Nzambe nde kokisani toutaki na mabele tokozonga na mabele donc le kumu ezonga kaka na yemoko matanga oyo esengeli leka na kimia pe leka na strict respect ya ba geste barrière selon ndenge gouvernement a édictaki yango. Kinshasa et l'équipe partout. Naomi Pila atalisi biso quelques bonnes manières oyo ekoko permettre na biso to vivre kitoko na société po bato mususu ba krachaka na miso bato ba bosani ke ezali mal poli awa bozwa quelques bonnes manières na micro ya Naomi Pila. La bonne manière ezali ko faire partie na savoir vivre en société. Yango contribuaka na ba relation harmonieuse entre ba individus d'un groupe. Ezali na famille, entre amis, to na école, atako na voisinage, to pe na musala. Ezali très conseillé à conseiller ba bonne manière surtout na bana depuis leur plus jeune âge. Déjà na 4 ans et 5 ans mona azalaka na accueil ba réflexe ya politesse oyo batangisa ye na ndako kasi le contraire ezali que soki ba parents batangisi mona eloko te pe bango moko bande kosala makambo ezali na nzela te na société mona akokopie nyonso akuti na environnement na ye, c'est-à-dire ba antivaleur nyonso kofinga kotonga kobunda nyonso akuti na environnement na ye ezali déjà ko refléter caractère na ye pe ekosala kiaza na manque de savoir vivre pe manque de bonne manière. Et c'est tout noter que signification ya ba bonne manière ezo dépendre pe na ba culture pe na ba société. Kasi na kati ya société na biso surtout na mboka na biso République démocratique du Congo tala quelques bonnes manières au ko sunga yo ozala malamu na société. Ya liboso esengeli ko éviter ko tendre le boko na une personne qui est plus âgée que yo kasi esengeli yo nde obanda mbote, c'est-à-dire okuti esika tellement kaza mko na yo ko pesa mbote maboko te kasi yebisa ye bonjour yango ezali signe moko ya politesse. Ezali très important ya ko se présenter soki moto ayebi yo te o se présenter na kombo na yo avant obanda ko yebisa ye likambo o yelaki. Ya misatu ezali kopesa ye ba expression moko o ezali esengo o ekosala ke bosala connaissance pe bokende liboso na makambo nimbo lobela. Très important kozalaka toujours souriante pe ouvert attentif na o mikolo baza koloba. Tango mokolo aza ko adresser aux paroles to paza ko solisa yo esengeli ozala concentré na o aza kolobela yo. Ezali très impoli ya kosimbaka téléphone alors que mutu moko aza ko s'adresser na yo directement même na réunion na école to pe na ndako mokolo azoloba na yo ezali très impoli ya kosimbaka téléphone. Bonne manière elakisi que soki mokolo azoloba ata kozalaki na conversation na téléphone okangi nanu o se concentrer sur ye. Bonne manière mususu auto sepeli to lobela lelo to yebi yango kasi mingi basalaka yango te ezali très impoli koloba alors que ozali na bouche pleine, c'est-à-dire ozali kolia po ozali kobeta masolo bato bazomona o eza na kati ya monoko na yo ezali moko ya ba manque ya valeur pe manque ya bonne manière. Ezali très important na moto oyo kotalo na ndaku oyamba ye pe opesa ye mai ezali si moko ya koyamba ye malamu atako ozali neloko ya malonga ya kopesa ye te. Kasi soki ozali invité na mesa kolia na bato yeba que soki ozali la personne la plus jeune o kolongo la mesa kino tango bato nyonso bakolonga, c'est-à-dire ata otondi tikala wana atokolia te vanda kino mikolo nyonso bakolonga la mesa nde okolonga la sima. Ba bonne manière mosusu ezali peko esengeli koyekola kolobaka merci soki moto apesi eloko pe koyebaka ko s'excuser soki otuti moto. Lelo la Kinshasa
et comment moto atuti moto kasi yende azali kosilika pe batu nyonso bakoma kanda sourire ezali moko ya bonne manière oyo koki kofongola yo baporte ya minene ndimela ngai. Parmi ma bonne manière ya société mosusu ezali pe que esengeli koyeba kotia loboko na monoko tango ozobaye, c'est-à-dire éviter koexposer na bato mosusu monoko na yo kofongola yango na miso ya bato ezali kitoko te. Pona mibali ezali important soki okomi esika moko eke ozali na chapeau na yo yambo ya kopesa bakolombo te to pe kosoana bango ezali important kolongola chapeau na yo ezali moko ya bonne manière pe moko ezali kolakisa que oza na savoir vivre pe na bonne éducation. Habitude mosusu tomesana nango na Kinshasa ezali mabe makasi ko cracher liboso ya bato esalaka mabe pe esalaka ke bato basi indigné kasi moto asali yango ye akomimona ndeti asali eloko te mais ezali signe ya mauvaise éducation. Mosusu ezali ke éviter koganga na balabala surtout ke na kati ya babis en commun to pe na balabala ezali très impoli koganga to pe koloba makasi koyemba makasi atako na bato bamesana na quartier kotiaka musique makasi ezali mabe pe ezali infraction kotia musique au-delà ya ndako na yo po bamisusu basengi oyo yango te ezali manque ya savoir vivre pe signe ya mauvaise éducation. Comportement mosusu bakino bamesana na bango ezali kobwaka badeshe na mabele pe na balabala ezali moko ya bantivaleur pe ba manque de bonne manière surtout bakino babwaka biloko esika nyonso poubelle na balabala moto akotelema libanda ya balabala zo brosser sans qu'on se gêner pe sans qu'on se rendre compte kazako indisposé baninga lelo na cadre ya ba leçon ya bonne manière o ezali ebele tokoki koloba nyonso te kanga o tolobeli yo pe tiango en pratique okozala bien na société yekolisa bana lolenge nini ya kovivre na société ezali très important kozala na bonne éducation pe kozala na bonne manière ekoki kofungola ba porte ya malonga pe kosala ke bozala utile pour la société. Kinshasa et l'équipe partout. KLB News, première chaîne d'information en continu na lingala et sika pitosela bino musala kitoko pona kotali sabino ndenge nini ma actualité ezali koleka na mboka na biso ezali 4 émissions mobimba oto tshela bino wana kindoki politique ndule maboke bonzambe pe lisusu bitambola tambola kasi awa to proposer bino nano kindoki politique avec Naomi Pila bobo sana te bo s'abonner ebele po bilengi yangelingeli efanda nde awa boko raté angote. Tozoli quelque avec le temps makambenga ezokende la justice na biso kotambola parce que baloba que justice nde tombola ka ekolo justice nde eza moko ya ba valeur oyo ko changer mboka na biso lelo tolobela likambo ya loi organique portant fonctionnement ya CENI loi nezalaki adopté na assemblée nationale kasi lelo oyo ezaki pe kutu jugé conforme na constitution na cour constitutionnelle le chef de l'état outiko promulguer yango mais la kati ya loi wana bambutu mbutezamo ebele opposant généralement particulièrement opposant du côté la muka balobi que loi nezo préparer tricherie yo tant que analyste politique otangi likambo wana lolenge kani ngai na moni loi nyonso yo na mbuko nyonso ezalaka bato nyonso bazalaka na pour nango te loi nyonso na mbuko tout le monde ne peut pas adopter mais biso to votaka ba député ngana yo to leki na élection pour te voter ba député ce qui ba député na biso to voter ce sont nos mandataires ce qui va moni que loi wana ma vérité et que va voter président promulgué nous devrons nous soumettre parce que la loi est impersonnelle. La loi ne dit pas que c'est ce que dit, c'est Baptiste, c'est Bochab. Non, la loi est impersonnelle. La loi ne donne pas les noms des gens. On a dit que non, la société civile n'était pas représentée. On a augmenté le nombre de membres de la société civile. De 3 à 5 d'ailleurs. De 3 à 5. Bon, Kokoso Izawapi. Pour le nombre de gens, parce qu'on dit que c'est la politique. Je vous dis sincèrement, vous ne pouvez pas voter les politiciens parce que nous ils ont leur intérêt. La politique, c'est un monde d'intérêt. Il n'y a pas de politique sans intérêt. Sinon, aucun d'intérêt. Il y a voté loi, oh, il y a eu les autres là, mais il y a beaucoup à la tête. Non, c'est impossible.
c'est bien, c'est pour la population. Non, le canissien au canissien que les lots pour saigner tikala des dépolitiser ça quand la société civile les rêves comme les rêves comme ce côté. Babayer ebele balakisaka lisusu balocataire na bango bafartirité ni ya mai ni ya courant okomona kaka bapape moko mike bakomeli yo montant kasi montant global ya facture eyebani te awa bazali na mikro ya Peggy Ilunga mpona kotalisaki moyibi ya Babayer ya Kinshasa polanda mapango ebele na Kinshasa ekoma mpo fanda bien mokolo mpongo azala na ye mosika ayaka na ye kaka kozwa mbongo to mpe botindelaka ye wana nde bokozala na kimia soki kaka boza na esika moko surtout soki aza honnête te bokosouffrir ya kosakana te mingi ya mitema mabe batiaka balocataire na bango mal à l'aise okomona ntongo deja ye alamuki akomi kotia bamakelele surtout soki nani bofuti te to mpe bokomi deja pembeni ya fin du mois kasi ya kokama oyo epesi biso pasi ezaki babayer ebele bafutaka lisusu mbongo ya SNEL to mpe ya régie des eaux te balocataire kaka nde bakoma kofuta bambongo wana soki facture ye akoloba kaka na monoko to mpe akobimisa mwaka ye moko deja atieti bamonta na bapapier aye kokabolela balocataire locataire aza na droit ya kotuna ye facture te lisusu ekoma place na bango ya koliela mbongo facture ye nango na prix moke ye amatisi surtout soki balocataire baza ebele 3 ou 4 donc nombre na bango eza nombre ya mbongo ya kolia ekoma lokola business ya bakolo lupango yango biso magazine KNB News tosololaki na population kinoise soki mpona nini babaya balakisaka balocataire na bango bafacture te soki totali bien mutu atongi ndako na ye ndako ya ye makambo nyonso oyo eza na kati ya lopango ya ye me courant na mai sincèrement eza ya ye te me babayere nyonso je peux dire à 90% ya babayere na biso na Kinshasa bakomisa mai na courant ekoma ya bango bakotisa yango meme ekoma neti ozofutela mai epa na bango or mai na courant eza ya l'État ya régie des eaux pe ya SNEL me bango bakoma kosala ndeni soki facture ye il y a des bailleurs balinga quand même pas locataire moko amona ta facture na miso akuta na ta na muta SNEL te soit na muta régie des eaux et comment amo ba petit papier wana et comment ma jolie ma bibiche papa tel papa donc est-ce que régie des eaux SNEL batinda ka papier wana na kombo ya ba locataire to na nga soki ye il fallait ba payer sa facture mutu yoso amoni facture. Après avoir commencé la facture, vous mettez calcul selon le nombre de la porte. Après, vous caboli vous foutu. Mais ce tu remarqué, ba bayer mingi, ba futa kana bango mai na courant te, charge à courant na mai et comment ba locataire. Est-ce que les Cambouana, ils ont vraiment le côté coquille ko bete la ngoma boko? Ils ont le koso pe moi bimoko bien organisé na ba bayer nyoso. Banana ina mboko yo na fuso 10 parcelles. Na tikala jamais comme on a facturé ya courant na mona ka papier eza régie des eaux eza SNEL ka moi papier surtout maman va veve ko futa pas maman veve mobala kufa donc wana donc ndeba nyokola bandeko nyokola soko lomi ko lobate maman veve mibali ba kufa soko futa pas na ede ko meningambo a kopesa ka yo facture on ni rien si ko facture mango moté ya ka toyeba ka to fura facture ma ba 10 000 ba 5 000 ba 6 000 ba 7 000 est-ce que na régie les autres tinda ka mota bongo eza e courant ba tinda ka bongo ngana ndo futa lupa mo we ya mama moluba mama ana soki okomi na fin mo ba yina facture ya courant na mai ye akozwa facture pesi bina facture ebele na sima ofuta mbongo ya ke ta provision biloko na ndako. Après ça, tant que jour, nous sommes à la facture, mais au point à locataire, tout le monde est clair, il y a facture d'engagement. Asilika benga biso la pompe, il faut tika pompe nanga, na kovanda la pompe nanga moko, bino ba fute la libanda, bino pe la kata lupangu na epa benga mse poto mona seke a facture wana. Est-ce que c'est normal? Et là qui moyibi, l'état lukane solution. Aluka solution pour la biso la locataire. Pour ezaka parce que le bine kake. Oh makaora oh locataire le tase na lupangu. Aluka biso solution. C'est pas mettre na facture na porte na eto ebité.
Babailleur locataire na yo aza esclave te aza na droit ya vivre à l'aise aza pe na droit ya reprocher soki azomona clair te kozala mokolo lupango elobi te ke yo okomi supérieur ya bato nyonso toyebi ebele bafutela bakoma bapapa to mpe bamama lupango misusu mpe bazala bakolo lupango me lelo bakoma balocataire kofutela eza nango kaka etape ya vie il faut kogarde relation na balocataire na yo mpo moto akosunga yo na vie oyebi te locataire aza na ye passager un jour akolongwa mais soki bozalaki na ye bien akogarde toujours babonne souvenir bozalaka na ye mpe akobanda kobetela yango bato esika nyonso ye akokende bapapa lopango bozalaka honnête pardon facture à courant soki ye lakisa locataire na yo ata ye nde moto akoki kofuta yango te bénéfice mpe lekata moto azofuta deja mbongo ne ya ndako ebelebele abanda kofuta susu bafacture eza normal te Kinshasa eleki partout. Grand merci Nabino Nyonso oyo bozalaki wana mpona kolanda KNB News édition mokolo ya lelo nazaki na plaisir ya kopresenter bino yango édition oyo ekumbamaki na Merveille Mobende seconde na Naomi Pila rédaction ya Bavaria ezali kosala musala kitoko po boyebi ete awa tosala bino musala moko ya malonga ba information sur vérifiable et d'une manière très très professionnelle caméra oyo nazali kotala Peggy Ilunga mopanzi boye papa social pe exercice oyo mutasala yango kombo na papa Timothée Kaimbe pe bosepelaka na yango mingi pe bosengaka yango merci na fidélité na bino ba boyebi ke coordination ya KNB News esimbami toujours na yemoko grand lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga tukute na mikolo ezali koya mais Kinshasa et l'équipe partout oui magazine Kinshasa na biso